Mayele, alobi weza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bino bato jijaka bato na apparence. Na pekisi bino te, kosala mosala mo bien. Kosala mo bien. Kosala mo penza bien. Juger na mutu mais juger mutu bien. Po bino bokoma nzambe to pesa bino do bonzwa na bino penza bo juger. To tikela bino ta bo juger bato. Ba secrétaire a Yesu Nkolo, bino bozana pona bo juger mutu. Condamner mutu, yo mutu lokola nga biso mbalimba biso to na mutu. Tu es le chien. Tu es la vie. Tu es peut-être au soukaté, tu es à l'intérieur. Mais yo ya kapona ko juger ba niveau tali mutu ba ko critiquer. Yango ngai na lobi. Na kolanda nzela bien. Eza mutu sala. Na kolanda kaka nzela na yo Yesu. Na moya mwana ti ko kufa ko kalaka wana pona ko juger ba to ko ite mais bo juger kate bien. Bo juger bien, bo juger zo pe da temps na yo ko sala presenter. Soit ton pays, ça au but temps, au talent, jugez bien. La vie, jugez bien que moi, on va papa ya orphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya ya bayiniganga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezalaka te na ntango ya olobi na ngai atie liboso na yo banzela mibale olobi na ngai na bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa nzela na yo eza nzela oyo eza na la nuit porte conseil, la nuit m'a rappelé que l'humilité ne coûte pas cher. Je suis tombé sur un poste que j'ai fait il y a 14 ans. Ah, wow. 14 ans. Après, nous avons souffert, Pourquoi? C'est son dernier mot qui est en droit de laisser. Pour sortir l'argent là, plus vite dans le putain. Tu veux quoi? Qui laisse testament de façon ici? Oh, tu t'as toujours préoccupé de pas ta bouche, pourquoi tu vas pas crier là? C'est moi que tu vas envoyer. Tu veux pas pour qui? C'est pas quelqu'un qui est là. Ça, c'est pas quelqu'un qui est là. Il a me fait crier pour faire de crier pour de la Au lieu de faire beaucoup de filles, tu appelles deux garçons chaos comme ça là. Ils s'en foutent même pas de toi. Maintenant tu vas, c'est moi qui tue le corps pour eux ici là. Ils s'en foutent totalement de toi. Félicitations Nikita. L'humilité ne coûte pas cher. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi naloba eloko chaque fois nazalaki mpati oyo afungaki kasi otikaki lola oye okiti filme wana bomoni tika nango ezali mpona kolakisa ngai milela tais-toi les bons bergers. Donc, on a posté il y a 14 ans la chaîne de maman. Déjà, on a 30 abonnés à l'époque. Tu veux dire vraiment. Nous avons allé le thème. Déjà, ça va 20 000 vues, pas 21 000 vues. En tout cas, c'était pas facile. Il faut vraiment être à la contenu. On va passer bien dans mon film à l'époque. Les arts à succès. La dame là s'appelle Abel Boale. Président d'Aposté, bien parce que vous ne pouvez pas m'interrompre.
place président de la Costa Banda. Le preuve ne trompe pas. Est-ce qu'il a s'inspirer kaka na une famille ivoirienne to à s'inspirer qu'il n'a appel pour ça la personnage déjà avant 14 ans pour jouer bien coloré le même personnage to à s'inspirer qui na film au bino nakabela yo kibolenge na ngai parce que l'inspiration vient de Dieu. Et un artiste observe la société. Observe la société. C'était à West African, pas sénégalais, voilà. Na junior, je crois. On doit jouer vraiment à l'ivoirien. On doit jouer ton alta à l'ivoirien. C'est comme on a mis sur la bête. Comme on va le baga. Pour l'œuvre. Et là, ici. Ma Bible dit, il faut mon nom. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo. Yesu. Likambo obeka c'était la linda bimana problème ezate. Linda soka bimana bo bazala célibataire. Bona ba omi bale marié azate. Abongo ye mwana tsoko azobimanga mobali ya batanda azolakise libele azolakise mutakala likola mbongo ya business class tala yaya omoni makambo soto bitoloba fia tsoko nde toyoka sonia olela oye mutakala transparent fia tsoko akolela boni kama linda bobeta yango sete owa bimana intel mais soki mana intel c'est normal boni déjà c'est a marié te garçon wana pas a marié te bon ye mobanda bato ya nzambe akikotikele mutakala azoningisela nsima tala fille oyo okosilama na yo te yo mpe tozala kosilima na yo te fia tsoko na bato ozotinda na bacommentaire toyebi bango te tala fille mutakala ezaka aboye fille nakosambu soki toko moninga siko bien esala bien pone na ofingo na otala mutakala na telefone nanga na fingi yo na tali mutakala na telefone nanga éviter babiloko bolinga tokoma tokenda ngo kitoko rando bolinga bomeka tosala yango kitoko tokosala yango kitoko po likambo ya bobo na likambo ya linda bomataka ngo grave me baza mpe bamarie te na bango mibale baa bamarie te c'est normal basakana abongo sikoyo mwana bino atoko mobali ya bato sukasuka basambwisi ye komelisa mobali ya bato libele na telefone yo tokokende lokaka boye ya soif ngakula bobenga ki okovoda soif abongo fila bina soif okuta azolakisaka mutakala azobaluka na nsima likolo bafutele ndako likolo basomele bia business class tokoshokane kitoko wana fio atoko fio bapibia mutakala na ye fio azomelisa telefone libele fio azwi nsima baloli likolo ya mbongo ya business class koto oyokanga la préféré naza libumu munene me libumu ao munene oyo bato barespectaka na mpasi naza mutakala populaire est ce que yo mpena ndenge ozana oza na monopole koloba na bato na kilelo oyo tala fi sa valeur oyo fi sa valeur fi nzoto nyonso to bato bamoni toyebi deja tala na oshoke yo yo evite nga te ozobanga nga te yo obanga nga te na préféré bafia mabumu minene bozalaka nde bozalaka nalingaka bino kaka bongo fi oza sa libumu fi oza libumu plat libumu tablette me nzoto esambwa na batelefone na bato nyonso yo oza fi okoloba na bato yo so namoni na mutu kolekani na vi mama telefone nanga na fongoli na mitali yo mbamonga biyo yeyo yaya tokoshokane kitoko ya na oshoke yo awo bandi ozaka soki otina baproblème moko boye oye obi te nabwaka naningisa zai me obosaki na miniti oyo oza fi moko bokoningisa zai te fi bolumbu nyonso mpe eza mpena kaka boye fi sans valeur fi azalaka na valeur te moko boye ya kibolole totango omoni video ya naomi ndenga joa na btv olobelo te ebangisi bino te ntango tolobaka tolekaka bino na mayele bino boleki biso kaka na kizengi na kofinga
biso toleki bino na mayele ya kokoma filme ntango toyesaka bino ke belvi aka belvi kanila bato nalobaka mingi mpo wana bomoni na video kuna na page na mitangani Naomi Loba ajua na belvi tv yango bomoni kaka lingaka Naomi makasi mpo so na bina tanga milopa mibano bajue na belvi tv botikaka kolobaka mingi botikaka kolobaka bino ape bakokoza makasi na koloba lokwa mama ya bino wa makasi ya koloba lokwa mama ya bino sila me kolobaka mingi te ozaka pose neti biso image wape na bimiso nga omona te Naomi aleka mpe awa soko biso makoloba poussière senge Naomi bazali makolo poussière yango biso tokondosukaka bino kaka biso tokosukaka bino antuka famille bota babiso na bino famille bota na linga toujours ya kosungi famille moko babisa sila fo mitupe esalaka bino baese bamida fo mitupe nesalaka bino bozalaka mpe na kibomoto so mpe kibomoto eza te mabe yango ebebisa mosala pakaloi auti koperde mwana na ye ata pakaloi ali mwana na ye ti ta pakaloi abotanga mwana na bozalaka te tanga souffrant na mwana na bozalaka te ta mwana koli pakaloi ali eza mpe problème na bino te bokomi kosala baanalyse oyo eza bete ezanga ntina bokomi kosala baémission oyo ezanga ntina yaya mo mpe tostopaka babétise mosusu moto aza na shock ya mwana na ye jour anniversaire ya mwana na ye bavandi na mwana 0h bakei balali balamuki apesi mwana na ye contact kende kobimisa mutuka après quelques minutes mwana kufi yaya tozalaka mpe na mawata ya bawei tozalaka mpe na respect ya bawei ndeti mwana na azali na makambo arando pesi mwana na kutu atikala kozalaka te me bino bokomi koloba bilobaloba bokomi sikofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele